ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Bonjour Nabino Nyon, surtout au Bolinga Kolanda 3W Congo Millennium, l'émission Nabino qu'une réalité à la présentée par la Ngamoko. Maman colonel, lumière chez Zouboula, lumière qui brille dans les ténèbres. Je dis, on a la colonel Nabino Boyebia, Tabo Boyaka, mais Boyebi qui n'a pas colonel Nabino. Phénomène à Kinshasa, Awa, Nakikomi, Nakimbanté, qui va filmer, va comme belé, phénomène filmer. Dans ce côté, la maternité, Nakimbanté, qui est pas si pour nos coups, moi, na 19 ans et au bout. Majorité, Basaka Kabana, 12 ans, 13 ans. 14 ans, 15 ans. Tous comprendre que bato mituna et belé pourquoi banamiki bazo bota avant. Yango biso to préféré qui commune à Kimbonte que to kiti na Kimbonte que ko yeba pona nini banamiki bazo bota avant. To continuer to zanabi. Kombo nani? Tristan V moi la Kimbonte que âge. Ozala âge nini? 15 ans. Tristan V à la Kimbonte que bobe ba fille baza et belé. Ba fille jeune fille lokola yo ba boti avant et loko ni nezo sa ba jeune fille lokola yo ba bota avant à la Kimbonte et lo ni nezo sala la caméra au logo combien Zemi za combien? Zemi ozala ngo za combien de mois? 5 mois. 5 mois. Ah, vous rendez kumona mobali na yo? Mobile nous a kawapi. Si que l'on connaît ne poussa qui yo jeune fille âge ezana ne belé baninga âge no ba préféré kotanga l'on connaît ne pousser yo okoma na zemi. Zaki par hasard to yebaki. Déjà libaku do ezaki volonté na yo te coïncidence aux zemi. Parce que conseil ni noko pesa bilenge basi lokola yo ya âge na yo o nanu te baboti. Conseil ni noko pesa bango. Conseil ni na pesa ba. Conseil ni noko pesa ba. Baza maele. Basalo yo salite. Merci beaucoup toki o lobby. Boki Christian Vinda lobby apesi baninga âge na ye o nanu te baboti a lobby boza la maele. Merci. Bonjour Tantine. Comment on a ni? Oza la âge nini? Na aussi 21 ans. Okokisi 21 ans. Oza la bana combien? Moi nazate. Oh, et kamusinga. Sœur nangai, sœur Tantine, balobi na commune na Kimbonte que ba jeune fille de bazobota mingi. Mais na moni que yoza déjà na 21 ans, oza na mwana te, oza na lokote. Et lokoni ne sali que tina âge à 21 ans obota te. Et donc ça bon pour la zone monde, ba jera ça za Kimbate, baza ba loyenge trop. Donc tellement baza loyenge le ki makasi. Loyenge na makasi ba kuluna, em so mona bokela nzela bozo mona ba vi mo ka ndete. Tolobi likambo ba fille mère, ba jeune fille ba leki na yo ya ba âge à 13 ans, il y a 14 ans, il y a 12 ans. C'est OK na maternité la Kimbonte que ba lobi majorité bato bazobota eza bana miki. Mais on des choses ya oza la 21 ans, oza na mwana te. Parce que loko ni nezo pousser bana wana miki ba bota avant. Et loko ni nezo ça. Et là nous allons nous vie sociale, les allons nous bien te. Moi na kozala banda tonga le loko te tango ba ko lilia ko sa ni mitika kaka ponini azolo kolia yango ezomona kitozobota ebele siko eloko nini ezosala bana wana babota avant eza kozanga kolesa bango pa ba parents ou bien kozanga kozwa soin na bango pa ba parents kozanga kozwa soin na bango ba parents to ba parents bazokipete ola mwana bien te. Parce que conseil nini okopesa bana basi wano bazana bana mike mais pressé ya kobota. Conseil ni yo ya des choses en la 21 ans oki kopesa bango. Na pesi baka conseil babati la kaka nzoto. Ezate kate loko ezate ke mitika nzoto basaka ne likolo ya nzala to kozanga.
bino moko boki conseil ya bana apesi alobi bino bato za bala mike boza la pressa ko bota te liboso nanga pe bato baza jeune fille bazali waza moko na kati ya lisolo tozo lobela ya ba fille mère bonjour tonti oza na âge nini 25 ans na bala combien eloko nini pusaki yo obotaki na mwana no liboso na âge nini 18 ans ya mibalo botie na âge nini na botie na olandise ba pourquoi on préférait que kolandisa bana bazana na ba écart moko ya mike pourquoi ça la na lobi pourquoi owelisaki kolandisa bana tant que non to bali mais owelisaki olandisa bana pourquoi ça la keloko wana eza volonté na ngate siko eza volonté ya nani ya mobali te donc mobali no mtapusaki yo yo mtapusaki yo obota avant donc eloko nini ozalaki nano obotaki te ozalaki pa baparent obotaki nano te ozalaki pa baparent parce que eloko nini esalaki yo ozwa zemi eza kozanga contrôle pa baparent envers yo ou bien baparent batikelaki yo laisse ale moko nde esalaki obotaka bien eza foti ya baparent nanga te eza foti nanga moko siko conseil nini okopesa bilenge basi lokola yo ya age na yo o non te baboti mpe bilenge basi baza nanu bana mike baoyo bazokola conseil nini okopesa bango napesa bango conseil balandanga te nde na boti bavanda batanga klasi kotalaka merci beaucoup bino moko boyoki apesi conseil alobi aza mama bala misato déjà apesi bino conseil bino bato boboti non te bobota te tozocontinue toujours ya bana bazobota bota ta muso ko yokuta yena balabala na mobali ta okupesa conseil yo kusomela nga kaliso yo kusomela nga lipapa okomona na posa kutu sili pona koteya mwana pona koma na niveau koloba bongo eza bino ba parents zanga ki tozwa soin na bien yango mwana komo répondre bino yango kindumba mama ezali lisusu pona soin te okomona mwana ke yo kozwa zemi na ndako na bango bazali bien balata ka bien baliaka bien mais bana tuyebe loko ezosala bango te conseil nini okopesa ba jeune fille wana bano amike o bazokuelisa kokoma baparent obandi kopesa ye conseil ya bandi kotomboka mama lokola ngai soki mwana mokazi otomboka na ngai nakopesa lisusu conseil te na tiki ye kaka bongo. Merci beaucoup. Nde kolobela likambo tel ba fille mère liboso langa pe mama zali ye paza na kati ya commune ya Kimbanteke. Bonjour maman. Bonjour. Maman lango vanda awa. Na vona na Kimbanteke. Maman langa se totali bien na commune ya Kimbanteke balobi to ya ba fille mère eleki ekomi likolo makati. Pourquoi ba jeune fille na Kimbanteke bazobota bibota bota sans ke babala? Pona nga na Monique ba jeune fille ya biso balingi kotanga te. Kotanga te wana se dit à quoi? Mususu kozala ba volonté, mususu kozala manquement ya mbongo. Donc manquement ba parents bazozwa soin ya bana te. Eza ndengi wana. Na ndako na yo pe ozana ba bana o eza bazana moins ya ba âge moins ya 12 ans o baza déjà na bana te. Bazate. Conseil ni no kopesa ba jeune fille qui Kimbanteke ba o bazo wele lobota avant. Conseil ni no kopesa bango tant que maman. Pona ngai bana oyo bazobota avant bazaba na bana mike. Bala ndobe ba teori ya ba parents na bango. Ba papa mususu akopesa mwana teori mais mwana azoke kozwa mentalité ya ba camarades mususu oyo bakomi bana moko donc bazanga famille. Azana tata te, azana mama te, atamulaka kiyeni kiyendengo. Merci beaucoup maman. Boki maman ndenga lobi apesi conseil na ba jeune fille ya Kimbanteke ba baza pressé à vivre boza la pressé à éviter. Tozo continuer toujours la vie. Kombo no nani? Gladys wana bana combien? Na bana. Oh, nini ongoti tetisa? Na za tingo wana ngeko. Longtemps nous n'ont été coquilles. Mais balobi a la commune à Kimbanteke bateau ya ba fille mère est vraiment élevé. Majorité ba bano bazo bota na ba maternité Kimbanteke baza bano baza ba commissaire à 19 ans donc de 12 ans jusqu'à 18 ans. Bon bazo bota mais yo si siko non to boti oboti te po na nini. Moi boti parce que non tanga la fille sa classe na binza mindengo sala pour nga. Oh pas bon ça pour siko eloko nini ezo pousser ba jeune fille o baza na Kimbanteke ba botaka avant eloko nini ezo pousser
bango bawelela bango vi na bango ke liboso bango bamona yango bien baosepande bazobotaka bamiso baokata kotanga donc na kimbontieke soki mwana ya 12 ans aboti do mpona ye azomona yango esengo babenye mama baomona babenga bao bamama nde bao bajeune fille baokoka te baposa babenga bao bamama conseil nini okopesa bajeune fille kimbontieke bao baza presse oyo bazokima na bango mbango conseil napesa bao batanga baza mayele ka na vie bayeba priere bayeba mpeka nzambe. Merci. Kombolo nani? Aurélie wana bana combien? Mibale. Ozana bana mibale, obotaki bango na âge nini? Na 16 ans. Na 16 ans, boso botaki na 16 ans. Et bongo ya mibale. Na 18 ans. Et loko nini poussé que obota avant? Bon, conjoncture ka Congo etalaka ba piaka ba nini ngosengaki. Mobile non na ozana âge nini? À moins 87. Moi na 87. Et bongo ozalana ndaku noa libala ou bien pas ba parents na bino? Na pas biso. Oza pa na bino. Oza pa na eto oza pa na bino. Pa na biso. Conseil ni nokopesa ba jeune fille lokola yo o bazolinga babota lokola yo conseil ni nokopesa bango. Pour na conseil ezaki batika na bango bawela bobota te po e na ona lifuti monte. Donc yo boti lifuti ezate. Ah, ezate. Merci beaucoup. Il a un phénomène tel ba fille mère na commune à Kimbontieke. Liboso na nga pe jeune garçon azali pas na jeune. Po ba jeune nde ba koma ko sente na bango bana bato 12 ans bana bato 10 ans bana bato mike ba koma bota bango avant. Ye moko jeune garçon zawana o akoloba pourquoi ba jeune fille Kimbontieke bazo bota avant et loko ni nezo salango. Merci maman pour na conseil pesinga maloba. Et loko liboso na sala constat ya bana Kimbontieke loko zo bota bango mi. Vie sociale na nous a bien té. Ya ko vivre na bango et pas ba parents na bango et pas épée ya millions wa bazaleli pour courant mai ezate ba vivaka lokola nyama kuta l'équipe fallait pour nyama ndo kepe na mai azui mai avant de mon place moko donc awa penza ezo pesa mabota ebele pasi siko eloko nini ezo pousser bango babota avant eza kozanga kozwa swe na bango et pas ba parents na bango ou bien comme matoi mangongi ya bana bon eza éducation. Éducation est des bases, il y a parents. Ce qui est éducation, il y a bana comme mali élevé moi bé, bana ba ko beba. Pour nga déjà na zana bana 4. Vous avez bana 4. Oui oui. Oboti c'est qui moi sinon na âge nini? Moi sinon déjà botaka partir à 23 ans. On a 23 ans qui na ndaku na yo bien c'est qui capable parents. Là il pas parents na bango na zela c'est la classe na. Donc au Saint-Aki avant. Yuka na Saint-Aki avant té. Donc au Salaki ni no balaki. Oui na balaki na kendaki na na sisi ba classe na ye. Ko nga pe na tangaki mingi na nga payer pas comme na niveau nga na komaki. Après to balani après to bandi ko bota bana na zana 4. Otia ki ezemi aye to balaki. Te na kendaki penza na honneur ndenge zala kazemi na ko zana ndaku nanga. Donc nde tozo ba boyena moi sino boze sika. Oui tozo sika moko na zana bana 4. Ba vivaka bien po na ngai. Alors conseil nini yo vraiment kumwa Kimbontieke kombolo nani? Ngongo. Pardon? Henri. Henri na bana combien pe ozana âge nini? Nana bana 15 ans. Ozana 15 ans. Oh. Moi na 15 ans na Kimbontieke ti lelo aboti te. Eloko nini esali ti lelo bota te na commune na Kimbontieke? Natanga. Otangaka. Raison no pour otangaka parce que ba jeune fille à âge na yo. O baza pressé ba bota, c'est dit à quoi? Eloko nini lelo tinda ba bota? Kindumba na mama mdeti na bota, pona ba difficulté vie mdeti na bota. C'est que ba parents ba contrôle na bango te. Conseil ni okopesa ba jeune fille à âge de 15 ans lokola yo ba oh non te ba boti na ba oh déjà baza na zemi. Conseil ni okopesa bango. Kuna nga conseil na kopesa bango ezaki. Sina moni conseil na kopesa monter. Donc pour na ba continuer na ba rythme wana. Phénomène tel ba fille mère na commune na Kimbontieke. Liboso na nga jeune fille pe ya commune na Kimbontieke azali. Yi passe sous na makambo kolobo etel sujet na biso. Bonjour tantine. Bonjour. Tantine kombo nonani? Non, kombo nonani? Tantine Nadège. Tantine Nadège wana bana combien? Naza 4 bana. Ozala ndako libala to pa na bino. Na ndaka libala. Mwana no liboso boteke na âge nini? Na âge ya 16 ans. Il y a 16 ans et mibale. Il y a mibale. Quand na âge ya 18 ans. Na 18 ans. Et là qu'on ne poussa qui yo moi na 16 ans. Au bota avant. Et là qu'on ne sala qui et là qu'on est salama.
nalingai mpe kobota te talaka makambo nde ezala tozalaki na volonté no te nakobandaka na kozwa zemi tozalaki première kobanda wana kobanda na basonsebele mwana soki abandi classe ezalaka première jour na bandi classe mutu mpe soki aki église première jour naki église kokobanda nini oyo ozoloba kai kobanda donc kobanda vi sika na kozwa vi nini vie mibali donc yo ozalaki kobanda vie mibali sika yango epousse ozwi zemi siko conseil nini okopesa bajeune fille lokola yo bo baza na bana mike bilenge ya sika oyo bazokola oyo baza mpe presse conseil nini okopesa bango na epesa bango conseil batanga basisa baklasse ma bakozwa mibali kobalaka kobala bango mpo kobota fideline wana age nini oza na 22 oza na combien de bana oza na mwana moko boteki mwana moko wana na age nini obotaki na 20 ans eloko nini epusaki yo obota avant donc yo obandi vi nini donc via kolinga obandi osika ozwi zemi parceke conseil nini okopesa bilenge basi lokola yo bao non te baboti na bao bazokola bazokende mbangu bon conseil nini okopesa bango eza na litumba te merci beaucoup kaka ndenge mama colonel alobaki phénomène filmeur na commune na Kimbontseke bino moko bolandi bino moko bomoni ba jeune fille oyo baza bana mike baboti ba jeune fille 15 ans baboti bomona jeune fille moko azokoka koloba te azotia misapi na munoko mpona nini azwi zemi avant bamisusu balobi nike kozwa zemi wana eza cause euti pa baparent mosusu alobi loyenge na ye moko bino ba jeune fille oyo botikali nanu oyo boza nanu bozala pression obota te mwasi nyonso te tanga malango akobota toboti no lelo te lobo kobota bozala lokola Rachel Chizubuleki ya mama colonel ti lelo avanda na bota te chanza te bato lokola badiane kikufi ba Esther Banema babota na bango te bapesi mbote bele na cordon na nga belo belcam moto asalaka toujours mama colonel azala ndenge azali soki nabosani lider ya bakwabo mwana mama kwabo Sarah kwabo bagros bisous bagros bisous na mama abotanga moko mama Pauline Mulanga Gode Mukendi bébé offre na lela bino fort mpo nanga tokuteli mbala ya nsima baye Ayez lisusu votre site internet les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe. Congo Millennium, une église au milieu du village.